Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi. Non, soyez. Naïkal. Ça va? Ça va bien. Ah, bon. Bon, Nicolas. Bon, ça les autres saliments. Ça les autres saliments, surtout la terrasse, on est on a petit abimisi, va salité nyonso vraiment. Abimisi nyonso. Mais là, au moins président, et là, votre zone comme mawa, vous les autres bêtes mikolo mingi. Hein? Va salité le gros on sur la terrasse. On tout ça le lot au mot. Sinon pour le voilà, les autres c'est au tête de vie. Sur le laisser bleu la terrasse, petit pembeni, il faut bien aux orangs, on boit na pas c'est une côté quoi. Bon, bah on traîner, peut-être sur métro, bon, tu les battre, tu rappeler bon gars. Faut te rappeler ouais bah comme ça tout ça il pour bien à vie. Bon, côté assez wana, oh ils ont pas ce boulot. Vous connaissez? Pour nous te président tout ça n'a pas. Bilo ça na on ça les athées. Oh nous sommes ça les là on a tout sengi na bandaku de monto ça les donc il faut qu'ils athées. Peut-être le reste de la quartier tu vois qui tu cotiser 200 000 et permettre de tout ça locaux na ko aider ba jeune ba ça musala wana mais moi ba mususu bazo comprendre action monte pour le cotiser il faut bon de la banque landa banque comme on va la ko senga. Je crois que va finir par couper ça. Ah président bazo ba l'état zali bango bimisa ressources bambongo eza bien te balingi kopesa ba kan sala l'état za mutu pour faire la ko ya tala bino boya l'état ne ba tout cas ba tambo bango so bino bongi cité bien de l'état des populations bimba wana tango tozo bela na kati so ba sade le himi na da cité wana siko na kati monde moi changer komi so ki sade le himi tifoïde et côté liming ngongi pe azawana pa ko pe bino ba malaria. Surtout mon tout ça la terrasse à mon nez mais bah tu balala comme malamu voilà d'autant ton etani bah baso bah le tout là les bien ngongité dans la monique problème ngongi faut bosso long la salité ngongi aux alatin ba banzanza wana evanda ba coin ba salité ne soit les obé ba ngongi alors voilà so zo bela l'état me doit beliso ti et alors donc yimo ko mi battre pour l'état pèse la kosunga bien ça ba petit ba petit bakami mudi ba garage kuma tourner ba quartier wa baka je sais pas côté de ville attends na parking c'est bakami ici pour là muso il va le premier le pango il va na ouais c'est là on gala kala mais pour regarder ça na voiture kala alingo longo ngote alors que ça sur le musala ngote et tire voilà moi bien bango ya nous le fond là na suba ta parking wana na le bango qui ba voiture nous se kufa na fa balongo balongo et puis c'est pour tête de ville à fond la mise pour la wana pour ils ont combat saleté dans le quartier et puis mon la baba les comme qui les bloqué pour là c'est très important sur mon place ali signalant biso dans ça rapport na ville président comme sous ba petit balobaki donc ba système qui on a mingi ba bilo ko na zoya wana ibisa yoke Moussa Baosa yali bénévolat mais mon faut ba koka pezalaka pour voir makasi ya osala ouais na ba koka ya to c'est qui 200 la mutu na pas mo ya ngwe kusunga biso na ko kanisa bango na ko sumba ba pao ba fouche pour na kolongola ba salterne et puis kolongola to opération kolongola ma titi na ba lopango nyoso wana yo zo ko demander un moyen pour suma ba titi na lopango ezako Coco s'appelle certains dans le Congo. Donc, ma petite va rater. Tout ça là, na biso na bango pour mboka ebonga. Soit une reconstruction, c'est-à-dire que participation, tout le monde na kati. Mais président, na moni awe pa na yo, mutu moko ya kakuna te pona salongo. Bazolo ba pe trop kaka. Voilà. Mais moi, on ça ya attends. Moi, on ça la baibité. Niti masasa zalio masasa ruko ya ngomsusu simbi ata pa wasali musala ouais bon raison na ko saba mo de marque faya mais il faut encourager bango face à musala pour mboka et bonga malam bon président merci ça va mais kubo sanate kolonga batwana nazotika surtout votre cotisation masa makasi ba pesa pour les intérêts à mon côté intérêt de chez nous ah on va qui me rata carte je sais bien prévu voilà bon papa nega
Oui. Où ça? Est-ce que vous tirez le bouton et l'âme? Vous tirez le bouton et l'âme. Chez nous, on va avec un bouton. Le bouton est balé. Ah. Il m'a communiqué sur le message. Il y a un programme d'ici samedi, il faut les zéro. On a dit, moi, justement. Il maman Azali chargé à Botala, ma communauté, il y a salubrité publique à la quartier. Tout ça, le comité là-dessus. Comité d'initiative. Ah, ça. Allez, on passe à la tour. Vous avez dit, vous savez, vous avez dit, 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 Babi awa mera kindarate bana bakindarte mero yo ko parce qu'on réconcilie mais il faut ça na raso kile tana bon on peut nous mettre ça on dit ça bon point nous za président na bango ngana za mama président na ujo kende doko yate mama président tumbaka ngana makambo anapona nini na pesa ka bango mbongo ba mela ba secret mais exemple écoute wa na likolote mais exemple yango na tenga so na so pesa mbongo ba so sala et demi tsepe na place na hote papa maman wa les hommes sala il y a participation à mutu moko oui ça comme ça vous avez moyen au Canada au tini masasi au tini data mindondo bagi pour participer mindondo ça donc il y a que exposer moi na ba garçon quartier wana po mutu nyoso ka kabaza occasion ko sona na mon président boso na ba ko mo le nanu na wa ko yeso makamwana na na nina na iba mu ya yake tu mama ibodu anti ibodu hein on tene comme ça wa kutanga mwana mo na bambina si pourquoi na ndenge na yake adukingati aya kulubana yoka kazi unapesa ba rapport hangi pana kuna nini wani nizua mkomso wa kubambina sasa mbona kuna munene wanatela hiyo ndio pesa kubondeza silete sila rate mais comme le tout ni pesa le réponse aux autres points kasi yango na yebisio ngana sama mama president na wote ndiko wanate na tout le samedi na ina programme moko na la plus il fallait que je moi na siko opesa na ta réponse c'est tout wali parti bingi na nani lipati mwana wana olubike mwana wana mais plus ça monsieur soko moninga na pesa que réponse te madame kolwana ti lelo na nini ngate ha ko sani nya ngate sani nya masa mwana ngate isama kiyana ga ninga pena ninga ya wate oyebi yango bien que mama na ye azalaki mbanda na ngai donc mama na azalaki mbanda na ngai lingo lobake mwana pe azalaki kolinga na ngate osomona déjà bona yebi mwana ngasa yawo ata yawa te mina musika est-ce que ça ko ni va pas exagérer comme ça boniko ko ata sangi bana uzapena mwana mwasi awa posa mwana mwasi mindondo pasali mindondo pasa mwana déjà problème ya mwana mwasi ta mwana mbai déjà problème ya mwana ngai oyoki c'est mon sang tant que mwana mko oza ko boya o bangale bana yawa abana ko kambongo maintenant comme mko ngene zo lo discuter lo motema no ezalaki kaka kuna motema no ezalaki kaka kuna na nene mwana mwasi na kufa siko motema no ezalaki kuna ko na sima maman la susta parce que ndeko ndela cimetière moi je dis que mwana wena ako yawa te ngana ko yi il est au lycée ndako Telobako cet enfant va venir ici et na uzoe na kata samna na mikolo ka mona sa ko lindenge wana ole zole azaki mwana mke asi akoli na bisaleli na mabe aka matakindoki na yako tia awa na ko redresser oyebi ndoko ebomaki mama na ye yo yebi bana bikumba kumba wana sizo pekisa biso mingi na l'église nde bana mazo na kindoki na kata mandako bango wana na yoka ya bongo atwa no bela ba fièvre pa mpamba wa bino musa noka ko l'église le kutaka bongo hein pour yo ça sacrifice ka ndengo wana akoya na yebi bien oyoki nga bien donc ce qu'on a eu d'ailleurs vous décidez là nenga kaka oui bien bien sur la ça de décision je ne recule pas akoyawa c'est ma fille so ko bagi bongo bazan ndenge mo na mindondo na masasi bazan ndenge ko kaza mona banda maza mwana nga oyoki ni banda bota mwana te c'est Domingo yo kata litungulu mwana litungulu kata mama mwa litungulu etikalaki na ndako yango na bio otia na kati na baoyo nyonso otipu na biloko ndambo nanga na mosala nanga te biloko ndambo nini biloko ya solo nyonso yango oyo oti kaka boye motelitino kututanga biloko mikolo nyonso kama matembeli ate omovama ti michopo ekoma vere kapa ngole matembeli mikolo nyonso
changer nako sanze mbongo na job na sanze yo mwana na tembele ngana uti na wendi sina mbalo kina simanda ko mama na buki mo matembeleza yaki kuna poto sana na za ta na ndi kota wa ngalo lera ngama tembele kino lera na tuti loka na lera ngate bongo lia matembele to yo ko lia nini ngape na ana mbongo te moto azai ko sunga ngana ndako awa yaki mama na siko soki moto akabeni nga mwa mbongo tolambi ntango na kaka mbongo na ambaka liboso te yasina olobika ni osalaka nga boye mama na boyiti bongo oleka na makasi mbongo yoko boya sika nga na kozwa su mbongo wapi bilamba nyonso esesi na koteka nalongolo nateka nalongolo nateka muzala na opilo lembisa nganjo to mabara bo bali na ngaza kipure sangayo mikuru yuso ka kumenela uzo le matami sesira ka kumenela mabara zara kipure sangayo la photo ngolo to bomba ngolo ngolo ngo mama so kontinga na photo na bomba na chambre kuna matami sesira ka kumenela kumenela tiwa ngale ngabalelo baliao Malamana na bosakisa mbongo na zona na mataka kizaze betinga fimbo mama oui Bonjour papa. Bonjour ma fille, ça va? Ça va bien. Bonjour. Bon. Kaa kumbela mikolo nyonso papa kaa kolela ngolo na photo wana na mio aza mama na yeti azokanisa mwana ye me mama Cecilie eza mokano ya nzambe nakanisa te ndenge nini papa mwana nawa nalobi na ana mbongo te aningi kolia eloko matembele na bosala papa matembele mikolo nyonso il est pas bien bon. C'est une bonne ici, gars, mais comment tu dois me la télé? Tu regardes sur ma bonne. Mais toi qui fait le marché? Toi tu peux faire le marché? Si vous voulez le mettre, mais tu peux ça, ça. On a pour la dame, vous papa taille mon rêve. On est à Somba. Il est bon, oui, bah comment on dit bazar? On va battre la rapport, vous allez quoi, il y a un gars dans côté, hein? Pour maman, et des seuls Mukoloana, les colonisaux et à Nazo aux moines, pas à voir la bannière en d'accord. Bonjour ma classe. Ma classe, moi, j'ai fait examen, tout ça, l'examen d'état comme ça. Il y a des stages ou des bandes et en test. Ça va. Mais il faut ça me casser. Bah, bazar, mais il est pas là. Il faut faire. Ça va? Maman dit na ebisio wana que mikolo ya na ya ozoli parti pour ya kovana na baninga ni libera amesana na bongo akona bongo esikamu papa ata kovanda kaka avandi aye atali bandeko na ye azoni bakomesana malamu te ifo bakabola biloko li esika moko basolaka esika moko bayebana ezaleli nde bakokola esika moko boye ezoza mosika mingi aye elobi azongi bondeko pene kokota makasi te soki ozwi ye mpe akei atikali na ndako abobele ngai moko te otikala ye moko te otikala ye moko te tolea kotala yo epuis nakotila yo moto moko awa mpasi kongaka yo nasombaki moto moko nasombaki pusu moto apusu yango azali mpasi kongaka yo ondosala ndenge nanga moto wana libandaka bana ekokodio kwa kodeko alors moto apusu ya mama abanda kolongola matiti na babalabala banda lopango bafuti mbongo esope nakobonga losako
moni mama comment on est Korodio yé avant de pousse à pousse on est dans le banda au vendre peu pas comme ça qu'il y a rayo aux rayo monter hein soit à pousse wana pour les automatiques na balabala na balupa moro hein de ba célébrité publique donc bon ça mboka za mokano gouverneur la ville qui ça hein pour pas de ça que ça mutu privé les mutu privé les idée à gouverneur alors pour nous ça mboka wana yé abana usali sayo akumbi na bazo ba matiti na basalite na bapango ba futie mbongo wana bana yo pesa na yo pour vivre bien. Mon papa pousse ngo yo kotinda. Mama keno komemaka ba biloko na bato na baondi. Oye keno mama salite soki ya kuisalite wana po keno tiela ngwe pawa. Te to boka na fulu mama. Abana yo boka ngo ba di place ba boka matiti wana. So akele pa moko azui ba futa le pa moko 50 zali na pa moko. 50 000 ti ba pa wata 50 wende ngombo ngota na mukolo moko. Bon, un peu son dame, mozoli, un dame bombi. Bon, toi tu peux attendre là-bas. Merci, président. Non, je baba. Non, je vais y aller. Attention, ma stage de l'écoquille, on a sur le foot à la main, on tire le. Ah, ben, tu as au talon, maman. Bon, tu as ouvert le mot libéré à bon. Na boya ngo peut-être papa. Nandimi. Mwana abe mwana na yo. Loko yoko kamata e papa ozokene na mwana kubwaka ngai te papa kubwaka ngata mokolo moko te mama ko na azaliwa na bako no musuba zape kuna wani otala wisika moko na mulina na bawo toko saya ta mwa mikolo mama ni patole soko kutinda kwa kagama ko bota pona sanga moko na ndako me ko ndio kazali na katwi yondo yetu wana za pour la sympathique oui za kota veranda wa bon maman ngala tiki bino bon li parti tu prépares déjà tes histoires hein na aujourd'hui samedi bon bon zaira te vous changer oui comme ça vous sont hein merci bon maman na tiki bino papa okenda kamala corona simba madara ni susu na kangi kuna na pesa te ko tika dra dra te izebe bilima dra susu bakya izepe ya mzulukati kacho mimika mama ola le yakate wana tika la kona e bongo kuse kuse pete kuse te na boy na ko kwa kuse te o kuse tu vas chapeau kokopé oh yoko akolia ko kati na yote kati kasi biloko biloko pe kolia te kuli biloko kolia ezali bongo ata biloko akolia ezali soki yo komi obimisi biloko leti kokendo kuta tango mosu basi aliaki te biloko ezanga te biloko ezali yoka no se kono kanga ngana ngoka te na koloba tango nyonso awo ozalaka mwana malamu awo ozalaki na kamalade te lokolo okei kuna zala na botosi epai na mama na yo linga bandeko na yo mama na ntongo olamuki tuna mama misala akosala mwasi pa tunaka mosala te mama olamuki na ntongo okui kombo onkombi okamati basani obimisi mbongo awenzi osengi ovanda malamu kuna epai yoke kokobonga azala mwana mabe naningi ozalaka malamu azala mwana mabe te nani ku te eza papa mobali moko aye koluka na ntongo deplaceaki abaki soki akoleka kaka nayebi te mobali aye koluka ngai mbote mama losako boyi bino toza malamu papa boni mona apiaki na mosala azosala malamu papa
akongoli basalite akongoli na ntongo lisusu tata mosusu abeti kelelo po bobima tosalite la se ya mai papa ngungi te foto ido ekotungisa ekoboma bato lokola nzinzi aza koko yango moko lisusu te papa mama nde salite mtekomisaka epesaka bamalaria na bangungi ebendaka na salite papa yango wana. Toi tu es prête déjà? Oui. Tout ça. Oh, ça c'est quoi? Papa na sala ki mwa biloko akolia ana na basoso biloko eza kuna te même sécurité biloko eza kuna. Comment tu peux amener l'histoire biloko eza na ndako kuna mama so akomi biloko nyonso alingi olamba ye moko ndenge akolingela kolia kaka eza problème te papa kotika ngai te papa kotika ngai te tokotika te mama tokotika totika mpona nini soko likambo yali ya mbangu otindi korodioko aye koyebisa ngai ata na mosala ata na ndako c'est tout ce que tu avais amené? Oui, c'est tout. Omine badra pe badri eza kuna nazongisi badra na nyonso mais oyo na mongo tetikala mpe biloko nyonso otie te mama koko doyete papa akenda ta alobi papa akoya kotala yo akoya mama akoya te mapasi papa koko moto nayebisaki yo moto nayebisaki alukaki yo mama bote papa okoluka moto Angèle Ibadi. Abalelo la sabwe. Auti mboka? Tika papa. Papa, ya papa. Abalelo la sabwe ngizeto. Papa. Ada na tinagi na mboka ko. Vous êtes un homme, calmez-vous un peu, hein? Essayez de vous contenir, monsieur. Papa. Papa. Voilà, nous avons passé à Badloso, hein? Souvent, on va couper la ligne de l'objet, hein? Nous sommes dans la tour, hein? Essayez de vous contenir. Papa. Yohana ni papa. Angèle lobaki te ayebisaki bino te abaka de motema papa mwana alobaki likambo te yo nini papa na shaba seba nga nayebi seba ayebisaki bino makambo ya shaba te yo mobala nani ozolela nini oyebi motu te ozolela nini kasi yebi na papa lipati lipati owapi mama lipati yo tata lipati na kotuna lipati owapi koko na yo mina molinga ko akoluka makambo na bandako ya bato mpo nini tata na lipati ye wana te yo uti lisusu wapi yo tata na lipati mama ya lipati te ozalaki na zemi na ye nazali kobanga kokoma awa koko ya lipati mobali na yo boyaka kaki ekoti na ndako likambo nini tata yo oloba Mama. Papa. Nazara chômeur, nazara banga. Papa 000 nayebi likambo te papa. Banda na vandi na mwana wa ti azui mokumba mwana komi boye papa na yoka ta likambo te. Oh ndoki te papa. Mama nazali ko banga. Nazali ko banga. Comment nazali na mbongo te moyen pour se présenter zalaki te. Bon na uti pe voyage. Na uti lunda. Bon siko na ye pour que mona ye banga. Mwana wapi tika koloba makamba ni pata ye batata na ye. Na ye pour na récupérer.
Oui, ma famille, je suis vraiment tellement. Nayebi likambo te mama na ngai nayebi eloko te. Tata okoni okoboma ngai akotelema boye tata. Monsieur, te maman na ye pour récupérer. Monsieur. Monsieur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vous le papa de Lipati? Oui, oui. Les rois na Monique, ngana maman et toyo na geke. Abimisa ngate. Bon, totika ki charge ni so yo, mukumba ni so zake pa na yo, bon excusez nga. Comme na ye, bon na ye pour na régler ma situation. Vous trouvez la preuve que moi, Si. Je vous assure. Oui, c'est ma fille. Venir nous allons yo mwana mobali oli kama nini boye ko? Wana peve, ozana peve. Au certificat de naissance, il y a Lipati. Wana monkana nini papa? Maman, certificat il y a naissance, il y a Obotama ya Lipati. Wow! Bana bokato la boya Yokanga. Nous avons débattu ce problème en nombre. Donc, on sur une carte de visite dans l'œil. Oui, on a vu dans l'œil, tout sur l'angle entre Yonanga. Carte de visite dans l'œil. Yo kopesa ya na bilo no kosala nini papa aza moyibi oyo moyibi. Non, papa Ali Pati. Mais certificat. Oui, après, tant que non, ce qu'on a dit, on va remettre. Non, il faut remettre Ngango. Nous en avons besoin, justement. Mais on a plus de carte, on a besoin de la poignée. Hein? Papa, combien la police va t'en mettre? On lui a sa photo. Bina, yo, ok. Papa, on est là, on a la vie, mais à bateau boué. Oh, comme une amie, Vous mettez à la santé, j'espère. On prend une deuxième fois à la santé de tout le monde. Hein? Voilà. Ndenge na observé na kozwa ndeko na bino Lipati Yohana ovanda ye balamu Lipati oyo masasi ya na bino mindondo leki na yo kata mwasi mabele oyebi ya otala yo donc bovanda calme na kati yaba mindondo toi tu prends ses bagages oti na chambre na yo ovanda la chambre mo bino mbaya ya Lipati otangaka na finaliste ibo tanga na la 5e c'est ça. Tu vas conduire les autres quand on s'en va. Chambre n'est pas là, vous allez attendre. Oh, désolé, maman, papa, on t'a tué. Quelle est la chambre? Donc, vous allez penser que moi, ne longi na yo. Vous allez m'en faire kokani. Et là, vous allez la question de longi moi, non qui vous kokani, ça moi. Bon, je suis là, na balo suis là. Moi, non, ma ça c'est kokana. Ako mwana na ngai ya sikoyo ndo bako songa yetu kayendo mindondo ulungana makomplexo makomezate mais ya makambo ndire bobongisa kiti mwana ngoye na ibo ya bizo kubongisa makambo to bezo uza mwana ndako kasi tayo mabona miso mwana boyika mais pesa ya bandiko bana makambo izala ni mwaje papa moni l'homme mingulu ba ke nala na exemple na yo de yo pe Roland exemple ya baninga msusu buzaka na bango naso ibsanga mingi so pesa concert papa ya mabuki munaki abota bango 47 donc sans faute dinga bota bango mère na bango ye moko donc ezate ko azuko ya ba na kanase ba mère mo to évidemment ça monter
Bazar 4 maires, 47 mouvements de 47 personnes. Sikoyo ndenge oye na ye uzumuna ke ezo simba penza malamu te lokoti oye na ye kubwaka lokoti oye kubwaka caractère corriger Masasi na lokoti te azal de konayo au même titre que Mindondo abota maki abota lobaloti kwa mote yali parti toke quelle attitude ngozo toke makati parce que concordance penza te omoni tinga na zoyo na figure te mais matoi na zoyo penza Mindondo azoyo na mbunzu uzomona bon yebe mbunzu ne ko kala tata mwasi mabele mbunzu na ina nde azoyo bambangu bangu te tata mwasi mabele pa lo bambangu bangu azuta tata mwasi mabele ngazo tata mwasi mabele na matoi ko mwasa lo ba ke to kokana tanti mabele e pa kokana tanti mabele to kokani tekela Masasi ndio wa ulogota sana ozoka ni wapi ni chambre wapi bikumba kumba yao kisakata ya komana ndeba mundele mtu mundu wa mundele babota ba deja mama moko tata moko nikamunilo yoko okulala chambre oza ndeko chambre na biso moko chambre bikumba zo no tena chambre okumba zoke nango bikumba ote ina ka so za kitu kuke na chambre kuke na chambre les mains na chambre c'est moi qui yoka na ndako mtu asoka mtu pasi hapa na yoka mimi ça mais finalement nazo comprendre makabezo le kawate mutia mabe makamuni zekani et puis yo Masasi na yebite soki makamona uti nango wapi ozana droit moko ya kopesa papa na ba leçon te likambo etali papa na mama na etali yo te za mwana uko tena kata makamona te na omoni ndenge papa imwa bake ngana za héritier na za kolo biloko ni usoyo ngamna ko pesa loi c'est le moment papa na classe ko tanga te ba échec pour na ki héritier okoluka yo vite non c'est le moment papa ayebisa yeke no ngale na za représenter ba biloko ni usoyo potom so ko ya ko changa mubulu na makambo na ina kabula biloko potom so changa ba trouble ba mvutuma papa c'est le moment papa imwa yebisa ke non Masasi ndeko biloko nyonso moso ikamble. Mais qui t'a dit que vous avez hérité dans d'accord? Il me semble. Hein? Papa. Vous avez hérité dans d'accord. Bien on est sans d'accord, vous avez pas sur d'accord. C'est pas pour toi seulement. Vous êtes grand frère na bango, vous avez hérité bien on est sur c'est que le langage vous êtes. Papa changer nango. Biloko, ne savez pas que ils propriété privée biloko. Maman, biloko on est sur ali bana. Maman, moi ma maman changer nango. Donc na longo na hérité. Na longo na hérité. Banam colonie. Autrement c'est le moment na longo na place na yo, okozana na place na yo héritier. Pas question de nous faire place à grand frère un point très on a dit nako koma na ndako na makamu nyonso kaka lelo bandi ko changer envoûtement bandi ko tana ndako kaka lelo na yoka na kati ya ndako yo mutu passe ozolo passe o makolo passe na yoka bana nanga babela kate ngamko na bela kate yo yokina oya kokoya na ndako soka kopesa mutu awa na ndako soka kopesa mutu papo nebe tata na bango na yemi ndondo au moins na beli ala na tiens tala soko yo tu es un garçon hein. Masasi aux amours mobile, il faut y barango. Ce qui va t'arriver peut aussi t'arriver un jour dans la vie. Hein? Quand il y a d'autres maman, on a sa maman, à beauté au bon tas. Hein? Tiens. Vous avez hérité, bloc de. Ils ont eu de son bagage, on tombe de son bagage. Bloc, ils ont quoi partenaire là-bas, la news, n'a pas d'endakoyo, y compris l'hypathie. Ok? Mbalassou a obtenu un langage en déguana. Ote moyo mwana boza kamo kwa. Pisi ndinga na sokamo. Mama mwana nape mwana yako. Kumba na pesa lisu na katiti. Kuna mwana vanda kama pasi. Bati mosusu kutu bazo kuna basero zo ya msemeko na mtako zo pesa ba mwana mbongo ya papa na yeye. Kwa vanda ezali kama nini? Mais bango ba anglais on bango ba bongo. Baby gara ko benga servitude. Mutaya ka tanda ko bino servitude. Mwana ngana boti ka tanda ko yo e ko maka bakindoki. Do mwana ka uta ndogo uta libanda. Yanda ko basa. Combien de fois ça monter dans ma site et pas bouiller. N'arrête d'en avoir dans la zone de raison on a pu mine. Oui. Bonjour mon couple. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Ah oui. Bon. Mamtou va se signer. Était combien? Non, pardon? Était combien? Combien? J'ai oublié. Je comprends, non?
Na kopo wana ko tikala kuno. Kopo wa. Mwe la sisi mwa mnezo te. Ah? Madame a essayé mwa mnezo ni osale. Mera epsio. Ah? Mais mera epsio benza Il y a tout nos aggravités, c'est un petit. Il est venu me voir au bureau, il n'y a pas de problème. Mais il mera là que blogona il faut que batbaye bangote et surtout que pera y bangote. Non, il m'a aussi là et tu combien? On a plus en amour quoi. Bah super. Oh non, makamwana batbaye baté bo si wa édition bo. Lo wa yemo édition bo. Mais avancé que 50%, c'est 50. Après, 50%. C'est un petit problème. Alors, tu as 50%, tu es avec qui? Ça va? Donc, il doit avancer 50. Mais bon, c'est un problème. Madame, nous avons donc, on a Yomo, donc, Zaki est monté, Yomo, peut Zaki n'a pas. Il m'a dit que c'est avec vous. On a. Bon, bien écoutez, madame, Landine. Mais Yomo a écouté dans le garage. Na mukamba mu wazobenga maître amure bazolukayo ah bon na bimia na garage au moins garage la sima binwana wa pedio maketo to ça bon ngande maître na ba mu donc so komika otunya amure il passe à la maître to ça biso de to tanga une école technique à Sainte-Marie bon mère a venu expliquer ngande ni to monter scénario to monter hein to tracer en haut. Bon, mais au départ, on a refusé. Mais tant qu'on a laissé Balar, avancé Balar, bon, on a accepté quand même, mais bon. Ah. Vous avez été point. Dans un monde, on a un doute, dans un sûr, vraiment que. Non, bon, on est bien. Sur ça, on gaze au Cameroun, il y a bien. Il y a un ajustement. Il y a un maire, il y a des alliés. Bon, on n'est pas les négociations de compte. Bon, 50 casse. Non, plus ça de honte. Donc, il doit avancer. Oui, toi qui es là, on a pression. On a parlé. Il n'y a pas de problème. Donc, quelque part, si tu veux prendre un verre, tu me dis bien, moi, puis tu es dans là, servir. Ah, mais on a tiré au fin en Assima. Pour aller. Parenga ayebinga te banini mwe bablo ndenge na moni ke na bebisi pe réputation nga sinon il fallait pas mera baxela nga ko pesa ndenge mwana ko faut supporter ba dégâts non organa na quartier na pe na na nzazi moi sous na kita sous côté ya te ah wana ba conséquence à gop la conséquence à gop sur sala muzara nitikala moi que les lots l'autre ndoto m'appelle ndoto m'appelle ok na l'autre na biso na tongo ngabe maman nazo bima kama kilipana makama biso nazwi ameo Jean Mabeka tokene tokomi na kota hôtel de ville na kwa place ba bonzo makama manete tango na ina kota na magasin mpona otala ami wana otala makambo miso mpona miso na yo oyebi ke voiture elongwe na bordure eboli tono papap elali linga ya seli voiture elalelo ozala boye nabindana mpona tombola mpena voiture ndoto mabe bani na ndako nazo comprendre te soki nini eza nango kaka peut-être akanisa ye na butu yango wana mpe yeli na ndoto mais sinon te oyebi ndoto mosusu ezaka oyebi lelo na bai nkoma mpo ani so na bino monaka ba oyo nakutani nango susu lelo te nayebisa bango yo zanti mais wana bongo bandoto wana nde nga akonta mpe ya bandoto te oui oko konte te mais sala keba keba ezako keba azala wana koexagere te oyebi pardon bon appétit yaya merci surtout si tovandi banda kala yo maman comme ça réchaud biloko wana ti mpona nani mama ezalaka kitisana misani place wana kitisana misani na misa
ça pas aussi est chaud. On sait ici. biloko ya boye bando bota mozalaki kolia yango. Mama nazalaki na ta ya kolamba biloko na ndako na ye ati nzungu na moto mpe alami ndenge tozolamba boye. Yo oza moto mesanaki na biloko batumbi na balabala boye batumbi Thomson bakalingi makaya boye na kwanga nde ole wakobebisa estoma na yo pamba bato mingi ya mbongo bakufi na mboko mpona biloko ya boye azalaki na mbongo te amesanaki kolia ndunda matembele lera akoma na mbongo boye ale achange mbala moko misuni ngulu ngombe mama ye lobi cardiaque estoma boniko kibeka vando lia ku van mama nana sopesa komandela na mboko epi mbala suka mpona kolata bilamba ndenge moko boye nazo comprendre yo te mapasa ya mwasi gadi ya mwindu na mondele boye ezalaka te maza ndeko biloko matoi esengaki na nzoka ndi mpo olatisa ye bokokana ezalaki nde mpona bongo osani mama kamata suka mpona kolata na bilamba boye suka nazoyebisa yo na bilamba mwana nanga te mutu wana suki wana funa kokolango oza na basili namonaki mindondolo mpe azokana kwa na mutu kamata mbongo wana na pesi okende kosomba kwanga na likabu na kwe estoma na yo emesanaka ndenge emesana banda kala ngapela nzala te vando lia ko ya lipati yo tupubanga mbele utika na mata yo mama kama dozo ndeko balabala na kutika hotelemi utikiti bandoto yango ebandi awa te tosita ndoto mabe na ndako osepela nga na héritage na okanisila nde bino so nalingi mpe te bokotwari ye ozwi mpe nyonso komi ya yo bosakani fo mpa na buku ya lupango na tiengo mo mwasi na nga soki babalaki nga te mbele so osombi ya yo nde wana otie na komno osala bakanai tia budaka ngai budaka nga Bon appétit. bonjour papa Bon appétit. merci Qu'est-ce qui se passe? Hein, Lipati? Ben, c'est quoi? Et pourquoi il ne mange pas? Pourquoi Lipati Zoliate? kodilo moko monaka mpona nani ye moko soki akoloba nini ngai nayebi eloko nakoloba te ye wana fandi wana Lipati nini? Tu n'as pas faim? Hein? aza na nzala te ase servir ati biloko ne na sani vraiment takuti mosenzi yango azalaka bikumbakumba okaa na kati ya ndako biloko atie na sani atieti misapi na ye nani akolia biloko oyo asimbisimbi wana ase servir awa atie na mesa kuna akolia lisusu te Est-ce que je indisposé? nini yo mpe na nini yango nakoindispose ye na nini yango Mais ndenge nini se servir bongo kina alia te? anibe asa susu na nzala te Mindondo? papa Ndio wana nzala te? te Non? ye alion Bon. yo Lipati, mais pourquoi? Tu te sers bien au lait de? Hein? C'est pas comme ça, non? Hein? Donc ma cambo na sali au remarque dans nos autres du la tête. Faut pas se comprendre. Moi c'est oublié. mwana azalaka bongo te mwana azalaka bongo te Non. Chaba. Ah, ok. Combien est 50% de Tiragui? Bon. Mais là, c'est où? Si, mais il y a un fou, peut-être. Non, tu as 2 500 000. Mais avancé déjà à 2 500 000. Ok, ok. Mais, viens, le bien, reste. Bon, mais nous sommes comme ça. Père a eu 5 ans, il a eu 5 ans. ngai Si. Yana yo zoga ga rest. molimaki osa ezalaka boku nini Bon. Voilà 2 500 dans le Tiragui. Ok. Bonne chance. Merci.
Bon, vieux, là, disponible. Ça va, pas de problème. Souvent, le problème, oui, le bureau. Au bout d'un garage, tu vas mourir. Je suis faire un bon peut-être. Vous assurez la prochaine année ou bien quoi? C'est là, si, il faut la partager. Bon, mais, là, disponible à tout moment. Vous voyez, dans la garage, vous tournez, mettre à mourir. Ah, mais, pas comme nous sommes disponible. Ah, mais, bon, mais, bonne journée. Ciao. Maman, mutu azana. Ayaka bupisa ba mbongo belebele ndemwa. Alana. Ah, donc, tant que payé un bon impôt avec hein? Nous vous payez sur 2500. Quel y a des bosses avec non commissionnaire. Moi c'est pas ça, madame Minga 2500 vous payez belebele. Asa commissionnaire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux savoir plus? Hein? Quel est notre pays? Ça va, tu es contente? Hein? On sait plus le plan, il y a des démons. Moi, je suis boyé, je suis côté innocente, maman a sa koufa, vous avez un plan de wana. Hein? Mais le certificat, il y a une naissance sur le jour pas wapi. Vous avez l'esprit. Donc, prière qui n'est pas à Pamba. Esprit à servitude du Karaoub, nous, le Barawal. Moi, je suis l'endriti, trois ans, colonne de Zambandanayo. Est-ce que c'est différent na Mindondo? Na Massas? Ha! Il faut bon monter dans hein? On demande qu'il y a malchance dans le bas dans le Néwan. Si on monte en belle mingi et tombe à l'école là-bas, par le moment. Dans la lumière, toi aussi ça va bien à beaucoup. Mindondo? Mindondo? Mindondo azate. Aqui sala. Aqui da sala, o tika tá maluco até. Nós vamos ver quelque chose quoi que quand même on a donc sandi sur la zone camp. Ngoleni. Ona ni? Tumeka. Olha, Betty. Yaman. Nasema leo pombe ni mlo sawa ni ya salon. Ufanya nzara. Naona sisi. Leki na wenyewe sayo. Ngana sema kila petite ngai. Nazama kila ya petite kwa mwizo. Nazama makasi. Ngana mama. Muzio kazi yo zongai kuna boyerie. Yo kama Mindondo. Nasema kwa so na yo inzala na bengi Mindondo na bengi yote. Yengana tindo sala ngelo wote. Ngana hivi na majina na hivi soche kwa zona kati. Ngape sikoro kwa nazama tuma kazi na ule ya mote.
Zo papa, dominer papa. Dominer ni dominer bango. Ngana bango go motuté. Faut que ça petit rien. Et où il y a bien, ngana ni rayoté. Ngana ni rayoté. Pour les andou na maté. Ko sala ni le côté. Yaya. Oui, qui ngana mutu tozali botoza papa moko toza makila moko nana le bien po toza makila moko toza papa moko nana initié toza papa moko yoza mondele ngaza mutu mwini ngana za pembe po mama na ngaza ki pembe miso to telema yo na mindondo langa toza ka papa moko makila moko makambo bana basi o neti mama nenga zali akoko sirikeza normal po mama na ngaza ki mbanda na ye. Mais nous allons nous représenter papa na biso so le papa zate ezayo. Une fois à nous thème ko sangisa biso tous ensemble tous en mutu moko. Mais so nous zobo ya lolinga ngate o tinenge pana. O boka nge pana. Nous tous responsables na biso. Tiens. So na zobo ngalo. Ndito vana boy. Na yebi jena yo zolo banango zotalanga na miso olinwa envutenga ngai envoûtement izo kanga na boyete na comprendre jena yo o ko envutenga ngolonga mate na mission tuna vani mwana naibi ko kolonga na mina vana juste totala longa mulimo tikali bwana Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que ma belle Zani? Ah, enfin je me présente, c'est M. Sanza. Ma belle Zani? Non, c'est venu calamité. Ah oui, parce que c'est enfin, grande fiancée là, Ah, merci. Enfin, permettez tantine, yo Zanani. Moi, papa Kwedi. La mère Moussousou. Ah, le manière parce que Balo Bazaraga Mindondona, Massas Naye Bango. Bon, c'est bien. Et au fait, au ça, une vie. Hôtesse. Vous avez hôtesse. Vous avez en quelle année, Toroba? 6 ans. Hein? Nini? Ya bolisolo kosola na ya mwana mobali atata mwasi na yo fiancé na ye eso okosa ne boy bimo kansinga na yesu kona bata ngona banaka na zo kama kamunyoso bino bosolo ba eza ne sestre ko yiko tamula na mbala tata mwasi na yo te chiti kama mwasi na yo kidogo babu education ngoko manda ko kwedi papa sanga na kama kuna nimbo ko wamleta no salimi nani donc bambake zo sila ngana ndako sina soba plateau maki zo sila pona mbele kamibali na ye masasi wapi hapo masasi wapi mwana ya lokuta mwana ya kimpumuru ya kindumba ozuki ndumba mama hivi mama na kufa kakula bongo ozo sale examen d'état mwana wewe pesa kama ni chance papa sanda tumoke tena mo décourager ngama na ndima kiteke yondo yo ko sala no baboye na ndako sala kino kwedi kwedi wa considérer kale boye mibali mawa vraiment boko bonga mkono nini bino ndako kwa sasa dezo da boli parti ya solo wana mama yetu maki wana utu atuni nini atuni nini maki nasema kia masesa ai no wana ya masesa bi bisa désordre moko bana na éviter ila mwisho pour ça bota na ngote mama kama ngana kutana ngwa zali kama tesemeki ni kama oyo kasuka ni kama nakutana na ngwao mwana kwa baruka na fiancé na osanza mema kione sana nani ndi basi boye na zo biso semeki mabele boye ndena kuti bango boye menga mabele to mbali no fanya ndipo chai ko jembe boye na kinyo eloko ni donc musala na ye wana badaka la semeki mabele na tele mwana na zo kwa nini masolo ndio kutina na zo gange na mwana na ndako akwedi vraiment semeki baba bela endoki na zo tunaongea mwa mbaya tata mwasi hata mbele mama ni ko frate ibada sina fatima kwa sasa
nipatia solo sasa babilo kwa sio wapi masasi hawa usoko sio masasi bwana nini kama wana ndio sio bwana yeye kama masasi ukitabu kwa nini mbona babilo ni sana wako vile kama ngombe ya babilo na baba kwa ngombe badi tena Tosuna yake tesukina azokosa na yake nzambe ngai nzambe ngaza munene atininga kana mama wo okay sio ndio speaking azokosa kima nayo zina baba nayo kwa website epi azo wangani Kokodioko Makoko ngai. Ni kutambola mingi. Sisi misala nyuso. Attends, sisi misala, il faut ça campagne. Mafana ya liboso wana veranda. Yango natu nonano. Nani oyo mama kuna ngakiko ni alinga kalibokeni. Nani? Mama president. Yo. Kasi mama president. Nalobi nde mwasi ya tata alipaki papa kwe. Kasi mama president mwasi tobenga ke mama president. Obimbisi. Yari ngakalimbokeni. Ata ya mbisi ya bacha. Nasa akawana nakosala ngulu nakosala ya mbisi. Boyenda mona ke mingi ya ngulu même ata ya mbisi bacha mwamba ata soso bacha mwamba mabokena. Asepela non. Hakina mposa penza ya komuna. Yo lokoza wana oyeba kanda kwa ngoe. Nibeza bandalo wana. So komika na municipal. Place babeta rabale ko na zona bandalo na commune. Pembeni wana boka mwasi bobakangani. Bakangani. Nakoluko kendo otikanga kuna na kosana na maboke wana na memela bango mikolo ebele. Leloka. Nakokenda papa. Mami sane sili. Nakomona mama ndumba te mikolo nyonso nakovanda. Bona somola mbao. Saka penuki. Yopo kosukola wana luka tata ozwa kambongo no la suka sanza e ate soki na sombe sabuni yopo zwi. Nazo sukula kama kolo mako. Yango na kolo basika soko zwi sabuni langa na longoli mbongo na suka sanza. Te nazana oyanga mwa sombe. Bon appétit, mais tu as oublié de verre, ma chérie. Je sais pas vraiment. On va rien voir ici. On est ma cam. Ah. En tout cas, souvent la savane a fait beaucoup d'erreurs. Ils vont accueillir les côtés de nos gangs. Ça nous sommes là. C'est bien. Nasi atindaki bandakala. Voilà, kota makele. Atinde bandakala soso ngana mama bira malisa tika. Naka kota makele kwa reproche zote. Nani? Tu. Nga? Bon appétit. Merci vraiment. Les bannes à bazatu comment? Bazala wapi papa? Mais d'habitude on mange ensemble, non? Bazala cuisine. Bazala na bangote. Bazala na bangote, vide. Bana, bébé na bango liana sana po yozalia. Oh. Mais on se va na salle à manger, papa zawana balia ka bien tout. Comment? Papa saka bango ba remarque, azo reprocher bango bana na mbala, et si ça va petit. Bani balia kuna na cuisine, bazala table msuku na cuisine. Monsieur papa sali bango. Papa qui dit? Papa sali bango reproche, non ça après. Non, ya masango te. So papa sali bango reproche, tena usazo bango reproche. So bango ulia ndako. Bamesana ulia bien kata ndako, Ozo ki ndako msusu, omati montagne bloko tonisi akuba corriger. L'autre curieuse, bon? Tout ça, c'est parce que vous avez une personne à Moutouna.
La prémisse, hein. Prends un courage. Et bien dans la cure. Il va vous corriger. Qui peut s'en payer? Mais ndio Monica ko reprocher bana. C'est bon. Il faut corriger les enfants. Reprocher on a l'air peu bazondi a Isaka bien te chéri. Na ça va reprocher, na ça on dit ba remarque. La biso bozulia bolia ndinga bien. Comme ça c'est une habitude d'ailleurs aussi. Ba fandika kuna bazana na bazuli. Mais le patin là, bon, pourquoi? Il parti. À la chambre. Pourquoi? Ah, il y a ça, ni carbone. Carbone, déni. Bon, ils ont eu un caractère à moi à noter. Pour la saga de mal, on a pour la maman, tout à l'heure. Ma camarade, pour la gang là qui est moi. On a goûté beaucoup le gang là qui est moi. La gang là pour la collection. Nous appelons ma bête. Mais loko benga fandeli na kati ndako na zofandeli na kati chambre waniza nini musala ali ko sala musala te c'est vrai natinda eti za passe écoute otinda ndenga bien ndenga mabe pour nous besoin za raso tinda mona yo boté to tinda ndenga brutalité on vous a découragé déjà avant natinda kini natinda ka mindondo musala nyoso mindondo mutasalaka yabo ko sala musala na tonga na libina yake sukura basani alibia kusura basani ntima nzaka na ekolongo ama nzaka ne milai na nzaka ne okata na katana na tiki pete na bina mindondo sala na benga ya kombola na sima wana alibia ya kombola na yete poussière na zokote na zolo ezopese sinésite ngam na zo biso mindondo oyebi mwana boka mepa mususu azaki na tata te tout ça ça passe hein ko na ba très bien na boité mama na azaki mutu moko ko bima kosala sala mobulu leni ya kopesa mwana ne ba conseil mama na ye asa kufa tata zali pa mususu on rappelle mutasa kufa ko ndo mbanda ya mutakufa pour le petit oui pataza azan chambre bien mwana soko zwaki na bomoni ngaza na mususu yaki mukolo boye azomisa na caractère non mais il faut le corriger malé manembe on corriger kendeni mais yango nazo sala soka boye ni sona sana soka correction ndinga bien bon appétit merci maman quoi yo ni osam ça de osa na chambre non tanga butu ça va examen bon ben déjà hein na baka vérité donc osam ça te asala ko batuni yo batuni atele komo batuni yo non mais na tuni yo te et c'est na tuni yo ngana ka mwana yako ba nisa mama na tuni yo ngana tuni ba ngwi mbale dis-moi un peu osam ça te pourquoi asala mais wala mbate on so sanité ka manzaka na biloko ko tozolia ye mtalambi yo alembeleki yango wapi ngene tutopondi yo lipatia lamba kana manzaka azolamba ya solo na tuni yo tika ya luba te oyebi kwedi yo zotikela bana nzela bwe bana omindo ba baby ngana zo ebiso moya ko récupérer bana nyoto baleza te o baby si le bana ngana zo ebiso yo ndio bebisa bana bana lipatia ya mindo donc je lipatia ba bikaka yango siki ba kosala musala te ba kosala te siki ba poser ma question na bana te bana basi wana pe ko akoboko na bana mais tu expliquer non comment on va battre alambi te mindo ndo bika alambi kwa chauffeur kaka mindo ko chauffeur ko wana ya na mini noye mtalambaki hein o menaso ite anga sukina saraka te mbele yo sana bana malamu te juste ngo zo bisa bana expliquer ngai asala musala ko ngani na osala te mkolo mama bakina pema nani ando bakina pema bana pema pona mindondo yote ndo tutaki pondo ngai te mama mais papa na ozo ko sa pourquoi ya za le bango zo ko sa poni ngana tu non non mama basala ba ko ngana bingi bango c'est quoi restez là encore tiens mindondo ngana tout te rappeler na ndi maka yo li parti mais pourquoi vous comprenez bana mensonge boy papa zo bébé non zo ça va non pourquoi o mindondo akomi nango ce n'est pas vrai depuis longtemps ko ça raté puis après ko ça te comment natongo ya vous tout pondo le bino tout pondo yo linga ndi c'est quoi mindondo ni parti ba ngana c'est ma fille hein loba abaina bongisa mbetu ngana bongisi mbetu ali pati na tuta pondu mama lodio ngana ketanga mathématique yo tuta ki yo zo ko sa tuni yo te oh merde hein ozo ko sala makambo continue
papa yone yali pati asalaka po azali na ba examen moi et tout asala makamso ya te mais alambaki asokola Miliona alambaki yango. Ya oyo komi kindoki. Oyo komi kindoki na kati ya ndako oyo. Mais yo justement. Yo mwana lambi mwana lobi ko idea na mta lambi. Ça va boiter bon mengo. Oh bana ba bébé hein. Bon, rentrez. Minono na ndima ki ko beba boy mama na ndima ki te. Ah. Bon mengo, il sera même. Moi na wana saluni. Uzo kuse makambuti na mwana mungu tako azo ata supporter yote. Hein? Moi na wana mwana mke quand même. Azamba dana yote. Enfin. Ouais, maman. Sur moi na basene pas muso sebela mo. On va regretter ba. Na regretter yonde na ya regretter sikoyo. Parce que on va exagérer. Moi na sali musala, ndeko na côté lié et puis tant le na appétit parce que vous avez combattant avec. Mbote na bino. Bonjour ma présidente. Bonjour. Mbote maman. Mbote papa. Mais si tu as toujours créé des incidents pour la liaté. Parce qu'on est dans la liaté. C'est ça na papa. Bon maman. Nous sommes pas. Ouais, ça va, vous n'êtes pas bien. Bien presque. Ça va bien. Bien presque. Ça va. Ok. Ah, puis non, mon mère, ma bonne sac déjà. Un bon sac, hein? Mikolo, na vandi mikolo ekele kingabi. Akomona ndumba na ngai te tikala ke motala ele. Azali. Azali. Bon, maman, on a ça oui, on a bien fait. Maintenant, on va continuer au salon Bango. Je connais que le psycho. Oui, maman, il y a Coco et Alipati. Coco et Alipati. On a ça avec pas d'ailleurs. On a poussé la pousse avant d'aller. Ya comment on a? Ah, ça, ma Coco n'a pas mis ça. Alipati, dégage Alipati. Ah, ça. Bueno, na bande uno wewe utala Coco hii. Ndio utala Coco hii. Mama ndumba la ngai yo ngole peleko Mime. Bonjour. Atana bandumba la ngai yo. Rien ni. Même mimi soli. Iboke na mimi bino riboke. Nufi. Ouais. Meme. Mama yo mkwano kosa ke kumbe maloba. Kosa yibiso loba ki otindi ya biso mbika. Nakaki ambisi ndondo ukumuleni yo mama meka mae nasala ngabe modele utokosala kana mboka yoko nzudia ukuja kati ukabili ngaka mtao kotele ngaka woni bongo yo meme ndondo ndena ndako nenda komwa malamu kabanga matizo yo Bon appétit. Oko eluti bidini mte. Na eba ki yo linga kape. So kuna tipilipili ona tipilipili be. Mama. Wao yo mama nasalaki. Nasalelo anga bamba. Bon, moi je sors un peu hein. Papa, il est beaucoup. Ah, ça va. Bon, maman, OK madame hein. Ah, OK ta bolo choba. Mama nasalaki oyo yango nini yango mama nasalaki maboke na lobi oyo bambanda bali epai boye yo lisu mama na memela yango nasengaki liboke te osengaki te ata nasengaki liboke ma kaka kuna na ndako nayo na mosika kuna tio yawa boye na liboke na moi makasi bolingi akondokanga bongo nakoya kotala bino maboko na makolo mama miso okoya kotala koko na yo wana te oyelinga maboke wana ndia maboke po amfute ngai ndingo amfute mobali na ngai na mwana na ngai bokozwa kaka ye na tata na ngai tena masasi penza boni boy somo na likambo na moi makasi kindoki koti pe na kati ndako na ngai et puis yo nda bomemi bango awa nzoka ndio koma kosala kune pa na bango te ma président sio za mwana kati na sima ndio za kome makuso na sima ya matiti ngai kasi okoma ndio kuna ba mema yo kuna président da donc yo nda makambo sana kuna yule mtazali secrétaire kuna te mama président te mama président ugasuna ndako mama
mama ndoki nini yoko ozambata pamba na biso abati sone nini nakoyoka na ndenge banyoki yo te na ndenge bamvute yo yoko toza sumalonga yo oza sumalonga yozobebi na yo oyo nakomona eyali ndoto to nakotambola kaka mama ozotambola kaka ozomona mpe namona omoni kaka ndenge esalami boye ngai te bokoloka ngai likambo yango nini boye likambo yango kaka oya liboke wana oyo nango ya kitoko ngoya mama maboke yango ozali kolambela kodinde yango oyo oyo mwana aza kolambela kodinde yango oyo okopebiselaka ye makanisi ti ya kobota na mwana ya kobota ya lokuta okoloka ngai mama nalali na kati na butu lelo nakolota ndoto yo okolela nde makambo eza na ndako oyo mama nabomeli yo likambo nini mama nakobomela yo nini yo nakanse oyebinga makambo oyebinga pie nakotika eloko nini boye akopesanga maloba mbanzi olukele mosusu makambo misusu makambo nini nakolukela yo kanga biloko tobima tokende nalembaki mwana nalembaki kokolanga na kobokonayebi yango pia yo nde mobiaki mwana na yo mama ya mwana yo tobiaki ete moto osalaka kisi nazangaka mwana nateki ye lokola marchandise mobali azali kokimela kati ya ndako mpona molongo si mobali azali kojongola na kati ya butu osolali ozali kovanda na mobali osolola na ye mpona monoko ya mabe akoluka mwasi mosu na kopesa ndoki kasi te akosaatabosha mobimbo mobali posi ya kozala na mondele na ndako na mosalaka bien te makambo osala mpenza malamu te ata yo moko mpenza meka nakobima nakuluabo